Bonjour. Oh, banana kombo na yo? Kombo na ngezali Jonathan Mulamba. Jonathan? Mais kombo mingi babengela ngai na art na ngeza Bitabe Makemba. Boyongi na bengo Bitabe Makemba ou na bengo Jonathan? Nalingo benga Bitabe Makemba. Ok, bon, Bitabe Makemba, oza na âge nini? Bon, naza na 28 ans. Et puis osala nini? Bon, nasalaka vidéo montage, le roi na ngelo benga video editing. Na part mususu naza artiste et graphic design. Ok, oui. C'est bien. Na ton libre na yo kasi, o pasakango mingi kosala makam nini? Bon, na ta libre na ngai vraiment soki nayebi ke eloko osala ezali te. Nakoki peut-être kobenga ma mère pour mère na baliki na tout bazana Afrique du Sud. Ok. Oui, oui. Okay. À part ça, peut un moro ko se discret mukie na moi bagère. Oui, oui. Ok, merci. Tango kasi ozo solo na mwasi, bozo yebana, ba Okay. qualité nini olingaka mingi kokute panae? Bon, ba qualité vraiment on a linga vraiment pas moi na mwasi. Na linga mwasi na deux temps. Tant liboso linga mwasi za mannequin. Na deuxième temps que moi je suis morezala ou bien moi boudin zala. Boudin. Ouais, boudin ça veut dire que moi bassin. Ok. Ouais, ouais. Ok. Et bongo kasi ba défaut. Oyo, donc ce qui okuti, Bitabe Makemba, azokima. Ok. Bon, bah, des fois, vraiment, la séparité à travers moi si, et à propos, il y a le kuta. Parce que, bon, rose, moi si, mais peut-être à Kenda Guinness, n'a l'imba, ma cause qui a gagné la victoire. Oui. Il faut que moi si, vraiment, le bar vérité, et zabo. Oui, oui. Ok. Bon, Bitabe Makemba, namoni o simbi, eloko moko wana, eza nini? Bon, et là, on a simbi, oh, eza, moi, armand, on a ça, la queue. Nga? Eza, il y a surprise pour on a ça, la queue. Ok. Non, c'est vraiment, au fond, on au tala. Ok. Oh, merci, Nazabwe. Ok. Oh, merci. Oh, na sepeli non eza kitoko. Yom to dessiner ngo. On a décidé. Oh, eza bien. Oh, merci makasi. Nazane sengo. Merci. Thank you so much. Bon, toke ne pas ba fille o ba pasili ba ballon pona tozo ba raison na bango. Soko landangai boye. Na kozo a kombo na yo na âge. Jessica, 22 ans. Merci Jessica. O pasuli ballon po anini. Premièrement, à CPI Singate, à Zone Amande Fribélé. Vraiment. Et deuxièmement, à Zapenza Bajor Amibadi Kadalinga Kate. Nazomonae un peu. Enfin, il n'est pas à la mode. Voilà. Ok. Ok. Merci. Et bon, kasi po na yo. Jessica Zabajar, yabasi olingaka. Bon, non, la vérité, nga linga basi na deux temps. Azala mwindu ou bien azala pembe. Nga na punate, oh, loko azala pembe, nga fana azala pembe non. Azala mwindu, siko nga landa mingi motema. Loko la ya sepe na nga te, nga na nga cool. Na ole kana nzela, peut-être que chambre sur moi. Ok. Merci. Kombo na yo na âge? Chloé, 22 ans. Merci Chloé. O pasuli ballon po anini. Non, parce que na sipel na été. Ok. Parce que na linga moi mbele milai et tout. Plus un mulai kenga. Mais na moni toza ba peu près soit na leke mke. Milay Laurent Cristiano Ronaldo ou bien de... Bon, en fait, moi 1m90 quoi. Vu qu'un a 1m80. C'est ça. Oui. Ok, c'est Tom, là il mort on a peine 1m80. C'est ça que je dis, non? Ok. Peut-être tous hommes l'ont demandé la moni, à part Ok. talent et tout. Donc j'aime 1m90 pour se sentir en sécurité. Ok. C'est ça. Non, il n'y a pas de défaut à part ça. Merci. Aza ba jar yabasi olingaka. Bon, Azan est pas mal, Azan bien. Bon, Bajar, vraiment, moi, c'est un linga, vraiment, na moni à quotidien. Oui. Merci. Kombo na yo na âge? Je m'appelle Tekra, j'ai 22 ans. Merci. Et puis, pesanga ba raison au pasuli ballon na o. Oui, Azane bien, mais n'a vraiment te mes balles, yamande fébélé. Pour la nité. Son enrego. Et ça va goûter ngati. Ok. Bagou nous refait pas à couvrir bien de. Pas à mandef, mais elle est kate. Ok. Oh, ils griffe. C'est tout. Ok. Et bongo pona yo aza ba go yabasi olingaka. Magaza aboyinga mais n'auro pesa tamo bis na loboro non c'est pelmaras. Ya le rambo te salutation morbo ya respect. Merci. Kombo na yo na âge? Francine, 27 ans. Merci Francine. O pasuli ballon pona Bitabe Makemba. Makemba po anini. Parce que
Azo répondre dans mes critères T. Ouais, Ok. c'est juste ça. elo nini esalaka akoma mpenza te bisika wana? Bon, en fait, Aza stylé, t'es comme moi je veux. En gros, ce que je peux dire, c'est ça. N'est pas stylé. Merci. Bongo mpo na yo kasi ye azali bastyle ya basi oyo olingaka? ngai na high school tosala fashion tondosala bafashion banini badesign bamibilo nyonso wana moi eza ke peut-être ayebi te so ayebaki ouais, parce que je pense qu'il azoluka mwa visibilité à travers mutu moko aza bastyle mo mutu moko alataka bilo ya bongo donc mama biso no fo toluka no cœur toluka no motema après so oluki motema nde oyeba ke na nsima nini nzambe abongisi c'est ça. Azan a raison, mais moi, en tout cas, j'aime les gars stylés. Et ça, je répète, c'est mon choix. C'est là bataille basse ou bende. Quand je parle de style, ça veut dire style vestimentaire, tu vois. Il s'adapte en tout. Genre, après, tu peux mettre la chemise, bien sûr, mais tu vois, un peu dégrader ça un peu. Tu vois, ça doit être un peu beau à voir. Pas Ok. comme ça. Okay. Merci. Merci beaucoup. Toya awa, kombo na yo na âge? Rara, 21 ans. Merci. Et puis opasuli ballon po anini? Na pasoli ballon parce que façon de s'habiller, na sepeli langu te. Sepe na bilamba na ye te ndenge alati ye bongo yo rara aza bagu ya basi olingaka? Bon, aza na taille ya bien malgré alobi ke alingaka mibali ya style bastyle stylish mais nandimi te vraiment eosimba lisusu epesa te seke na koleka nanga na page mosusu ouais. Merci. Tokoki kozwa kombo na yo na âge? Kombo nanga Divine, naza à 24 ans. Merci Divine. Opasuli ballon na yo po anini? Déjà, n'a pas soli balai parce que chapeau n'a pourquoi elle la tient en envers. Moi, j'aime pas, genre, faut à la ta chapeau correctement. Déjà, comme ça tique pas, genre, ça donne pas envie qu'une femme a approché, en fait. Ok. Donc, moi, je vais demander juste, arrange ton style, tu es trop mignon, aux bogard, soit arranger style là-haut, tu seras bien, quoi. baluka non si te baluka non il faut luka non nous mutu moko aza mo maturité mo oluka mobali Non, déjà, ce que moi, je comprends, on a à comprendre. ouais. Donc, toi, yo lingi na obasi nyonso quoi. Genre, yo Non, sepel na non. mutu nyonso. Donc, basa elo basi ba tourne, opesa ba bisou na maboko. Donc, ezo l'exate que tu es sérieux en fait. Et l'exate que yo ozana posa elo komoko ya sérieux na mutu. Non. Voilà, donc, moi, ce genre de âme, je veux pas. ngai naoluka mwasi na ye te ke naluka napona nyonso non il faut luka moko aza aventure te Aza bagu ya basi oyo pe okoki kopona? kopona bon nandimi mpenza te Po ani te? bon ngai nalinga mannequin ou bien na gestion ok C'est bien, merci. ouais. Merci. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Diva Ngoli, naza na 28 ans d'âge. Merci. Na ba raison opasuli ballon? Premièrement, ntango akotaki, na gardaki ballon nanga. Namonaki ye le style ne me dit pas grand-chose parce que muta changeaka. Okipe ko façonner mobile na ndenge na yo. Ok. Moi, tout ce que j'attendais après, parce qu'il a un beau visage, aza bien. On a la bande zelana yoka, eza oyebima na munoko na ye. Et je me disais que non, jugé ye, malamoro boité, na yoka ye. Quand il a commencé à parler, déjà son nom ne m'a pas plu. Donc, a commis quoi avancer, à l'obi que ya lingara basi, ya mikie, nga naza skinité, naza mounene te, mais naza pe skinité. Du coup, na se sentir dérangé. Troisième raison, nanga lisusu, eza que, azoloba mingi, na ndenga mabete, c'est peut-être ndenge na yo, mais nga, na lingara mibali yo bazalaka poser au fait, poser, et puis obalobara mingi te. Oloba tango esengeli, mais tango loba, et puis tu, ozana facilité, ya koloba na moi ndenge yo lingi déjà naza superbe te na bien, je peux pas tolérer mon balioyo à zo se croire y est meilleur ce qui peut ndenge ni, donc voilà. Nako répondre pardon. Pourquoi les noms bitabe makemba il faut boyeba non il a qui non ni bitabe makemba la kisi moi ni laka l'enfant de promesse parce que promesse place si on zamba la kapona biso un jeu kokisama. Parce que wana na munoko ni yango po eza na lingala, je ne vois pas na lingala elobi bitabe makemba bitabe za bitabe toliaka oui. makemba tolamba tolie. Est-ce que moi ne laka wana et balanité. Là en tout cas, c'est d'autres explications mais explication pe si koyo et balanité na kombo na yo. Un jour. Un jour comprenant. Un jour. Aza bajara basi olingaka? Aza kitoro aza bien mais pour ngai
Non. Oui. Ok. Merci. Bon, nayebi te misu wana eza yo ou bien ya nyoka bono comprendre te. C'est vraiment pour ça que au cause à choix nangati. OK. Merci. Merci. Ozobebisaka kaka papa wa. Kombo na yo na âge? Gloria, 22 ans. Merci. Na raison au passe le ballon. Na passé le ballon, aza artiste. Azo sala musala ne bien. Artiste mususu ezalaka so tali façon zolata. Avant ye moka loba artiste yo retourne aux vraiment artiste. Mais ye façon alati chemise, pantalon, chapeau, lokola mutuma aza simple. Mais ba artiste bazala boité. Et ça te ki na fingi aza na bien. Mais il faut alata lokola artiste hein, pour pesa pe musala na valeur. C'est mutamu, c'est ça. Ok. Merci. Nayebi te soko okoki koyeba ko Sibo Kawen aza mkolo American Got Talent. Nayebi te solanda ngo. Mais solandi elateli na ye aza simple mais patron. Ouais. Ok, bon, aza bagou na yo? Ouais. Vraiment pendant bagou non parce que bon, vraiment t'as une année 2 ans au senti que ma solo. Malheureusement pas soli. Ok. Ouais. Merci. Kombo na yo na âge? Bonardo na 27 ans. Merci. Na ba raison au passe le ballon na yo. Bon. Le bien yo moko elle comme mutema. Azala ngamanya ke makoti ngati. Donc rien que ça koti ngati. Ok, merci. Et bon, kasi kuna yo. Na comprendre te. Parce que y a ba kelinga ba taille moi baskini mannequin. Ok. Donc je suis mannequin mais ya koti ngati. Aza ba jarno? Bon, il y a les qui en ont moulay ni non. Oui. Normalement. Les qui en ont moulay pour bon ngani na za moulay ko gogola te mais nga bomana za moulay ke moi si. Moi ça les kanate. Donc mais aza bien, aza vraiment vrai bébé. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Ok, tozonga awa kasibwe. Okozonga no normal sokolingi. Ok, Bitabe Makemba. Malheureusement, pour yo, ba ballon nyonso to ekei. Mais nangi na senga yo merci na ndenge oye na émission. Merci pe pour na cadeau na ngai. Je vous en prie. So na cause micro na yo. Les filles to kobet la maboko. Merci.